Mbote bande kubalanzi Aurore TV na kati ya chaîne na bino Aurore TV bo s'abonner vraiment massivement parce que eza émission ya ba femme forte kaka nde bo mesana kotala yango lelo na yeli bino ba mama moko o to benga kabasi ya makasi na yebi ke boyoki bango trop boyoka ka ba femme forte mais lelo siko bango moko bakiti sur le terrain na kati ya plateau boko yoka bango ndenge nini basala pour ba expérience o bazana ngo même ngamoko mama Peggy nazo dimate pour bato belé ba komela kinga babi ba jeune fille à lelo ata 5 mois de mariage ba kokakate mais ba maman nazo kamo ba maman bazana ba 10 ans na ba 7 ans bino moko boko comprendre lo lenge nini basala ki po ba ko matina niveau ya ba âge belé bona katanda kwa libala. Bonjour maman Chama. Bonjour maman Peggy. Mbote mama. Mbote mama Peggy. Ba mama obuzomona baza moko na kati ya lisanga ya ba femme forte. Tolobela kango mingi toya kata zonta tozoloba ba femme forte lelo bango yo nde bango moko baye. Lelo tolunga ki kosola na bango nazui ba remorque mingi o ba papa ba lobi. Papa batininga ba message ba lobi ke ba jeune fille a lelo penza moyen ezate lelo baba ni na 18h na 22h ba panzani. Na kolinga na tuna no ba maman ba bisanga na loko baza ba marié basali combien d'années na kati ya mabala. Maman Chama yo sali combien d'années na kati ya likwela? Nasali 7 ans, année nazo kokisa 8 ans na papa ensemble. Oh maman félicitations. Maman Artamis bongo yo sali combien d'années na kati ya likwela? Nga sali 9 ans, année on a kokisa 10 ans. Oh félicitations ba papa bino moko bomoni. Boloba ki ke ba jeune fille lelo bazo kokate mais bino mo moni ba expérience maman Artamis azo kende 10 ans maman Chama azo kende 8 ans ba félicitations na bino vraiment parce que boza ba maman a félicité. En tout cas lelo tozo lobela likambo ya expérience ya libala tolingi to yé bananu ndenge nini ba mama oyo basali 7 ans 10 ans bakangi mitema tandis que bazana kati ya génération ya bana ya lelo mais basali mikolo belé na libala na ko banana na mama Chama yebisa biso nanu na kati ya likwela fona bongama vraiment bien parce que ba papa wana faut ba sentir na kati ya likwela mama komona yo 7 ans de mariage ozokende 8 ans isa facilité na jeune fille lokola yo mwasi kitoko nde tolobaka libala eza pasi yebisa biso nanu ba difficulté nini penza oyo kutana nango ya makasi na kati ya libala. Soki na lobi difficulté exacte na kosi soki na lobi na komi na 7 ans na ngamoko pe na kosi eza kaka kozala na motema munene na papa po nazo banza pe kaka kokende ti na suko na lobaka ti na bokoko mais libala eza facilité eza esika oyo to complément oyo epesaka bato expérience ebele nga la lobaka eza école. Chaque jour tozozwa expérience ya sika chaque jour tozozwa mayele ya sika ya koyeba ndenge nini okoki kovanda na mutu oyo awuti na éducation mususu bokutani ensemble po botambola na kimia. Ok, merci maman Chama na koluka koyeba mama nde balobaka vraiment to utaka na ba famille na biso kaka ndo lobi ke papa uti na famille songolo yo po uti na famille songolo na koluka koyeba vraiment po balobaka fiançailles eza étape o to yeba naka est-ce que vraiment la fiançailles penza comportement o papa zala ki nango na kati ya fiançailles yango wana pa zala nango na kati ya ndako libala? Comportement papa zaki nango na tango tozaki na kisheri eza oyo aza nango sikoyo te na lobaki eza bato mibale différent na minute oyo papa donc alakisi ke yenda aza mokonzi sikoyo talaki biso nyonso toza ba jeune moto azalaki ndenge mosusu na kati ya kisheri mais akomi na kati ya ndako eza mokonzi donc eza penza pasi mais na nzambe tozokoba kaka na nzambe tozokoba malembe mais tozokoba kaka donc. Ok, merci maman Chama tokoleka non pas maman Artamise.
Maman Arta libala pasi ponde déjà na moni fandeli oyo eza ya matata awa. Mama Artamise yebisa biso nanu na kati ya libala difficulté nini penza ya makasi oyo kutana ngo olonge ngo ti okoma na 10 ans de mariage. Expliquez na ba jeune fille bazo landa biso po eza na bato bazo kamwa bazo ndima te bazo tala siko elonge ngo eza na 10 ans de mariage bazo yeba te yo moko yebisa bango na difficulté nini oyo kutana ngo na 10 ans wana osala na kati ya ndako ya libala. Merci Mama Peggy. Ngana koloba kaka libala. Premièrement, nous, avant de côté à Libala, na yeba inzambe. Donc, il y a un camion sur na Libala, on a côté na on a yeba qui comme mango pour na kati prière, na zaki na prière, yango esunga kinga ina ba difficulté nyo so na bande ko kuta nango na zaki déjà makasi. Elo nga na lubaka yango wana donc na kuta na kina makambo belé, mais le quoi na zaki na nzambe na banga kilo komorote. Ok, merci Maman Artamise. Tokolinga to yeba vraiment Maman Artamise kaka nde na lobaki na Mama Chama balobaka fiançailles to miye baka na fiançailles ke oyo comportement na eza boye. Est-ce que penza na fiançailles nde bozaki na papa na temps wana na nde bokoti na libala? Est-ce que comportement wana ya papa ti lelo kaka yango wana eza na kati ya ndako ya libala? Te Mama Peggy, ngama kolobeza bongo te. Kaka nde Mama Chama lobi comportement zaki na ona ki chéri na oyo toza na ona libala eza ndenge moko te. En tout cas o remarquer babilo mususu azalaki na ngote o peut-être abandé ko bomba mais est-ce que bo komine bo wumeli na ye abandisi ko manifester ngo elo na lobaka yango wana donc eza yango te. Ok bande ko balandi kaka na kati ya émission na biso tozo continuer kaka bino moko boyoki ba o ba mama ba lobi ngape na ko continuer ka toujours ko tuna bango mituna po boyoka ba réponse na bino bozwa biyano na bino na ba oyo botindela kinga komba message. Mama Chama na lingina tuna est-ce que ezalaki penza facile ero koti na libala via liboso osala na nte ko fande sika moko na mobali olala na esika mona mobali te banda tongo banda bututi tongo plutôt mais ero koti okomi kolala na ye ozolamuka na ye oyokaki yango ndenge nini? C'est une question, mais tant on a kota qui liboso na lobaka le 2 premières années à Libala, et ça qui le quoi bagé. Au moment où ça a processus ya kisheri. Na les 2 premières années ça qui canon kitoko ça qui vraiment bien na sepe la kinango donc nazo batoko bakaka nanu po ça qui nanu kitoko. Et ça qui nanu kitoko vraiment. Ok bandeko balandi boyoki ne Mama Chama lobi ezalaki nanu vraiment kitoko nga sikona koluka na yeba pe ba o bazolanda yo ba yeba Mama Chama yo koti libala sika est-ce que yo okutaki déjà papa aza déjà na bozwi na ye papa azalaki déjà na nyonso to yonde oye o apporter en plus na vie ya papa? Tangu nakuta ina papa ne bandeli wana classe uti kosila sika ngana ya silisi ngana bandi sika en tout cas azalaki na nelo côté na kisheri mais tangu ye a silisi tangu a silisi to vandi ensemble tozana nukaka na kisheri to koton kaka tozui ide ya libala nzambe na bolingo na ya lobi lokola bana oyo bazana ide ya libala il faut na fongolela bango ba porte nde nzambe na mawana ye ayaki ko fongolela papa pe porte papa lelo azosala place moko pe ya malamu oyo ezosunga biso tozokumisela nango pe nzambe. Ok, merci Maman Chama tozongi non pas Maman Artamise. Maman Artamise binda na lingo ebisa biso yo bali okoti siko na ndako moko na papa ndezaki ke papa yepa na bino atali wa baluki azongi mais siko komi kolala na ye ozolamuka na ye yebisa biso no plaisir wana oyokaki yango ndenge nini po bandeko bazolanda biso bayeba pe nde ezalaka? Merci Mama Peggy ngana koloba ezalaki plaisir makasi po otala so bokutani ne bokabwani mais siko bolala ensemble bozolamuka ensemble ezalaki po nanga esengo nayoka kaka na monaka kaka tala na ba TV bat baza ensemble mais nga siko na komi siko ko pratiquer ngo ezalaki esengo mingi ezalaki esengo.
Ok, maman Artamise na koloba boye oye bisa biso pe na bae o bazolanda biso po ba jeune fille ya lelo ba komi kaka kolinga mobali o yaza deja na bozwi yo yebisa biso non yo kutana kina papa est-ce que okutaki deja papa za o yaza lelo to yonde otomboli akomi o yaza lelo oyebisa na biso to yoka. Oui maman Peggy nga na koloba na kute papa azaki ne lokote tozaki vraiment ne lokote to bandi kutu asali makambo libala azaki na mwa musala ne moboye après tant asali libala ekutana bitumba musala eza sute alors ezaki pasi po na biso to vanda ki bongo ti ton temps to boti mwana na biso ya liboso tozale kaka bongo ne nzamba ye kosunga lelo yo azwi musala ya bien yango ndezo sunga biso mikolo. Bandeko na ngai soki tolandi vraiment ba maman nde ba lobi que ba kuta ba papa bazana lokote mais bango nde basali lelo ba papa ba koma o bazali donc eza vraiment conseil ya motuya o ba jeune fille lokola biso ba koki ko retenir mobali eza kaka te fo kuta za riche pour ofanda na enda kumoko o abala yo non il faut osala lokola maman Artamise na maman Chama bazui papa de 0 ba komisi bango ti na 10 voilà yango baka celui qui trouve une femme trouve le bonheur donc il baza vraiment ba maman ba fani na plateau baza vraiment ba maman à féliciter parce que bango pendant de baza ba bonheur ya ba papa na bango ya mibali na bango plutôt pardon to kozonga kaka na kati ya mituna to tuna bango lisusu ba yebisa biso maman Chama na lingi oyebisa biso papa nde bofanda kana papa wana papa silikaka vraiment asiliki penza na mutema no oyo kaka ndenge ni posa obima oboya libala to osala ndenge nini expliquer biso no to yeba. Libala na lobaka ezaka école en tout cas c'est école ceux qui ont maternelle il faut mata ba maman lelo ba koma na ba 70 ans de mariage ezalaki facile te bango pe bazana ba expérience tozolanda kaka nzela na bango tant papa asili kaka donc nga na lobaka soki asiliki nga na yaka kaka soki na moni kande za makasi na musika na telema na komi kopamela molimo wana pona lobaka eza normal te yo uti na makambo na place mususu oye osiliki sans cause le mususu poto tika ke eloko likolo ya mesa akoya lingia bando salela ngo le problème donc lingia fongolela nga porte diable ya kota lokola naza femme forte femme de prière soki ya bandi kosilika nga na ebisaki arrière de moi Satan na benga ni molimo ya kanda biso toza bato esengo tokoba malamu te na ebisaka papa. Ok, maman Chama tongito tuna sumu tuna o est-ce que dans 7 ans de mariage nde bozo kende 8 ans et si vraiment déjà arriva ke bo bundi pe na papa pe e yindi pe oyebisa biso e yindi pe famille yepe mwana biso to kangi bisaka to keyo kei pe ofandi papa ye pa zwi oyebisa balandi o bazolanda biso o baza déjà na kati ya ndako libala pe ba o bazo se préparer ba kota po ba yeba pe makama onde ezalaka. O alingi akota po makambo ngo ezalaka kitoko na Yesu tokokoba kaka papa soki asiliki ona lobi tongo ya asilika yinda tokoma na niveau wana te malgré 7 ans tosali tokoma na niveau yinda te soki na lobi tobeba na kate wana na kosi mais ça pe na batu pe zinga na biso bayaka penza de peur que donc ba komi na point ba panza bino mais tellement biso to zan la biso na nzambe to zape ba femme na zape femme forte donc na yebi ko calmer kanda ya papa donc soki yindi ngai na Saint-Esprit na kati na ngai na dozaka yango donc oya lingi akota mais azala na motema munene ya koyeba kobomba mobali pokanda eza ya diable. Ok, merci maman Chama. Tozongi pa maman Artamise Binda. Maman Artamise kotala e apparemment beaucoup mona kiaza mutu moko alobaka trop te. Maman Artamise tongo yebisa biso vraiment papa koma ka lion. Pe arriva kake mobali pa siliki yo moko ki somo tongi oyebisa biso papa silikaka oyoka ndeni. Mama Peginga papa silikaka naloba na enanu naloba no malembe toki na chambre. So abanzo ganga na bise malembe toki na chambre.
au moins soto ke na chambre na bandi koyebisa moi sozo sika kolinga te bato bayoka so bato bazoyoka yoka tamusu na se soni na ko répondre lo moko epeso kanda au moins so na lobine ka bongo mona akiti makambo eleki kande sili. Ok bandeko bino mo bozo yoka ba mama basali déjà ba expérience ebele na kati ya libala mais babunda te baswana te eloko moko te tozaka kana kati ya mama Artamis parce que mama kuna déjà pesa ki biso réponse oyo mama Artamis na ngina loba boy est-ce que e arriva déjà que e yindi penda na ndako tumba oya jete okangi pe bisaka okei pe famille fandi bazui pe mwana biso ozongi lisu na libalo ye lisusu makamwane arrivé là yo Maman Peggy en tout cas likambo wana nakumisa yango nzambe nanu ekomelanga te en tout cas nazalaka deja soki papa siliki akomi na baniveau mo mpe namoni question napusani pembeni na kobetanga en tout cas naloba asu te nakomaka kotala ye ndetika mwana mawa en tout cas place wana papa non tokóma na niveau wana te ki abetanga vraiment te nanu te tokóma nanu na niveau wana te. Voilà pourquoi bandeko balandi yango tozolo babo s'abonner vraiment massivement pe bo partager massivement na kati Aurore TV parce que ba femme forte oyo tala ba expérience oyo bazanango totikala nanu koyoka te pe komona te ba jeune fille lokola bango ba expérience ya ba mama mikolo o biso toyebi ke libala lelo ezalaka otie totie bitumba pamba pamba mais ba mama o bazoka mwisanga 10 ans de mariage 8 ans de mariage ba te baswana te pona bino baye oyo bozo se préparer bokota botala ba exemple ya ba mama oyo bolanda bango vraiment na motema na bino mobimba po chaîne oyo Aurore TV eye pona bino elakisa bino comment bokoki kofanda na libala bowumela bosala ba expérience oyo bango pe basali po ba mama na biso akala en tout cas na yebite ba 50 ans de mariage, ba so fêté, ba 60 ans de mariage. Pourquoi pas pe génération ya lelo biso pe to sala ba 50 ans de mariage to fêté yango. Yango kaka na kati ya émission na elengi émission oyo tokotuna mwa mama Chama mwa mutuna ya suka. Ava to le kana kati ya ba conseil. Mama Chama na lingina tuna. Est-ce que et arriva pe au fanzi oyoki mwa eloko mo balobi sur papa. Balobi mo elo mo be sali o mutema pasi papa pe aye otuni pe papa pe otangi pe komo ya mutu wana lobi na olika mwana esi arriva pe na yoki pe likambo na tuni pe papa na ebite nga na zana lolenge na nga na kumbaka couple na ngai ata na yoki likambo ngo ya ndenge nini lokwa na zana confiance ya chérie na ngai na tuna kayango ezana na otuna ngo na ndenge ya baje meza likambu ya solo na otuni epe na tangi pe komo okabi ezana ngo bongo te eza ndenge yoyoka kite eza ndenge bayebisi yo te metango ya yebisi nga bonga na yebiseka soko zo sala bongo tika likambo ngo pe leki bongo esili pe eboti nango pe problème te donc ok merci mama Chama na kolinga vraiment oyebisa biso vraiment opesa pe conseil na baye oyo bazolanda biso ba o bazaka biyoka yoka akanga nanu mobali te amona pe nanu te me ye a exécutera kaka soki babito mona ki papa kuna zolia ngulu a exécuter bazalaki na mwasi moko azalaki pembe munene ye a exécuter sali yango zuwa yo siko yebisa biso pona ba leson diwana yo koki kopesa comme conseil nini bato bayoka kayokaka trop na kati ya libala basala nini na mutu oyo ayoka kayoka na kati ya libala soki aza bongo atika to mutu o alingi kokota me aza mutu oyo déjà ya koyoka pamba pamba soki akokota na système wana akowumela te na libala po libala mobali nde aza wana soki alobi aza mobulu te lokuta mobali alulaka mobali pe bakokotinda ye na bakamarade na ye alingi pe mwasi mosusu non pas alingi ye te po boyo me alingi asala expérience po na koprouver moninga ko biyoka yoka eza mabe o alingi kokota na biyoka yoka atika ayoka te po ba mama oyo basali ba 70 ans ba 50 ans de mariage bayoka te
bakanga matoi bazala motema munene po umela na libala il faut zala motema munene koyoka te makasi mingi tya Nzambe nde bokokende liboso. Ok, merci maman Chama tozoni pa maman Artamise. Maman Artamise na ngina tuna yo mwa motuna. Est-ce que na 10 ans de mariage oyo sala oyoka déjà pe mutu aye pe nde tolobaka na français les ont dit biyoka yoka mutu aye pe biso ke na mona ki papa kuna na kingani siko réaction na yo ezalaka nini? Maman peginga na koloba na 10 ans de mariage nanu te. Non na yo kate mais à 20 ans tozala ki nanu ba chéri na ki chéri na yo kaka mais na luka kiye na lobaki na kombo mutu ango to solo la ki makambole kaki mais na 10 ans de mariage nanu na yo kate en tout cas non na yo kate. Ok, bandeko kaka nde bozoka ba les ont dit na kati ya libala eza mabe na ko sepela to partager na binoli solo oyo bandeko nanga likambo ya les ont dit. Ezalaki na mama moko na kati ya Paris babalani na mobali na ye banda ana Kinshasa papa e kozwa mukanda papa e kozwa mukanda alobi il faut na kesko Kinshasa na onda kosala ba affaire na ke Kinshasa na ye potopo esunganga po na mboka na biso RDC mbongo ezalaka papa akomi koya Kinshasa koye papa zoya Kinshasa nde kaka tolmona ka bato ya biloba loba o tozo baba les ont dit papa karanda ya kaboe camarade ya mama o batolobaka ma copine ma meilleure amie bakutani na papa na kati ya mwa terrasse moko songolo kaka na Kinshasa papa bato azomela na ye bandeko boyoka biloba so bomesana biyoka yoka o bamona ki mobali asala ki bo akenda ki boye papa bato na kati ya terrasse azomela na ye ye lokwa mona ki papa zomela bata mebi sesira zana mwasi na tala nanu papa batutia meliko pona silisi azongi bino boyebi bien na poto en tout cas bazaka na temps pendia ya ko se défouler te bayaka beaucoup plus awa na Kinshasa po ba se défouler asilisi pa zongi na flat ke na ekolala. Ma meilleure amie ya mama lokola monaki papa na terrasse ya ke kaka ndo mona ka ba réseaux sociaux peza makambu na mikolozo ya photo lobelango nazo ebisa bino abengi mama na WhatsApp yo fandi kuna na poto yo tika mobala ya Kinshasa yo kuna ofandi mobala zo René na basi yo mokwebi kaka ba mama oyo bazaka kabiyoka yoka tandis que bibezo ba une femme sage bâtit sa maison ayoki kutute a vérifier te directement la kaka camarade ya silisi abengi papa ko benga zo benga papa et tomber pe papa azo yambate po azaki fatigué mama bi oui ya solo pene se sira lalina likangu wana mama tiki kobenga papa abi na kobenga elobi na tongo bande kobolanda bino moko boko yoka isika ememaki mama nebisa bino bandeko ekomi lobi na tongo papa ekomona ba appel en absence ya madame alobi na rappeler mama ko rappeler kaka rappeler mama yambi mama téléphone yozo sakananga mobali tina tabandi ko finga papa lokola likamususu papa abi okofinga nga na sali nini abi ba mona kayo na Kinshasa ba mona kona basi par-ci par-là camarade atangi na kombo camarade na kingani ye mutu amona kayo kaka nda alobi bongo papa kaka yo moyebi mibali alokola mwasi afinge alobi en tout cas lokola yenda baki amona kinga na kolinga kaka ye bino moko boyebi to mesa ko benga ba ma meilleure amie ma copine kaka ma meilleure amie ya soleza kaka Yesu papa qui ko draguer meilleur ami le quoi mona ki papa pe na bozwa sali nini andimi papa pe a poussi mikola voyage abisi mama on a eu mon contretemps mon comment kokoso nazo sale loko boy njoka ma meilleur ami yango pendant que azo bimana papa azo continuer kaka toujours ko benga ko pesa ka ba information lokuta mais ye moko koma ko bimana papa babimakana papa eko arrivé que papa komi mikolo na ye ya kozonga poto papa azongi ma meilleure amie atikali kaka nde papa zonga kina poto kuna mukomsu papa na CDB téléphone est sonné bino moko boyebi ba téléphone comme ba système otie photo a mutu numéro RK bima photo pe bimi papa na kata CDB maman a invite azui téléphone tabe photo ya copine ma meilleure amie alobe le côté azui akepesi papa bi peut-être tinda ki moi colis aya kopesa bato
aki apesi papa na salle de bain atikeli ye papa kangisi kaka mama akei nzoka mama pa batami quelque part azoyoka masolo papa azosolola nazoya kala mingi te bebe nalingaka o mingi akomi ku même koloba kutu ke nazokite na ngai foto kabwana bole papa azoloba na ma meilleure amie mama étonné papa ke kosola ne makamba boye ndenge nini mama abeti kara atika lobi nazana nu na prefte na koyeba esili mama fandi nae lokola mama mesana kaka na ba leson di ayoki lisusu kichase ebengaka te ebengi mutu ayebisi ke papa akoma kobima na ma meilleure amie mama andima ki yango te malgré ayoka ki habite fonga moko na mona mama lobi bongo et quoi arriver papa ye Kinshasa maman patike ko se préparer à se préparer binga pe fo na ya papa ye Kinshasa lobo ko sala 2 mois maman pe atiki bana lokwa bana pe bazaki mwa mikolo atiki bango maman pe aye Kinshasa lokwa ebaki pe flat papa afanda ka tokotanga komba flat te mezaki na commune ya Bandal lokwa ebaki flat papa afanda ka maman pa ki aluki flat moko kaka na Bandal afandi bu ekomi lobi nango na tongo papa koma kisoka ye Kinshasa bakomi kofanda na flat wana na ma meilleure amie ekomi lobi na tongo mama asukoli abongami ake na flat wana aluki mwa terrasse moko quelque part afandi bandeko bo continue ka toujours kolanda kaka na biso na kati horror TV boyo ka suite ya ba leson di esika ememi mama pe afandi kofanda mama afandi boye amoni papa mutali boso abimaki papa amoni abimina sengre na kilote mama fandi kaka posé amoni ami balé ma meilleure amie abimi abasima ina papa na liboko bazokende mama pe kaka posé alobi yaza mwana poto mo yebi awumeli pe mwana poto charisme afandi ma meilleure amie na papa baketi na ekala moko bafandi mama pe kaka sambla azotalela bango nde bazomela nde bazolia mama pe azotala esili papa aye kokende baye kozonga bomba eti na flat bakoti balali mama pe azongi akoti alali boyo kali solo bandeko bazongi balali ekomi lobi na tongo mama lobi en tout cas sikoyo fo na mibimisa ekomi lobi na tongo mama epe na flat yo moko ebi Kinshasa ekoma so ekoluka mutu na kata flat il faut ba opesa carte de lecteur ba benga pe mutu wana ba yeba mutu nani aye koluka ye baye ba bengi na chambre papa mutu kingani songolo pakala zoluko mama kosi kombo papa bi en tout cas na ebete mais bo fandise na réception nazoya mama ba fandisi mama na réception papa ya kate aye et papa moni mama e bangisa moni lokwa donc il okole lo moko spirituel mutu na tiki na poto akomi awa ndenge nini bandeko bolanda papa era bandi kokama mama bien makambo sala kande yango na mona kandi ko relater mama mona kilobi na mona ko tibo kenda kina intel tibo fandi na restaurant tibo lie na mona kibinu le mama zo relater papa ma mère amia kate aye ma mère amila moni mama azongisi mama bi kozonga simate na moni yo pusana apusani ko pusana pusana mama ebisa mais yo nde mande ko ebisanga mobali na nga sala kibo mobali na nga zonga kibo yo ka réponse ma mère ami apesi muninga alobi moi c'est libala azala kabiyo kayokate pe sur place kaka na minute wana papa ebisi mama alobi lokola yo zabi yo kayoka pe oyebisanga ke kingani mutabete loli solo na kola kisoke na kobala ye pombala sima mobalo yo kobala oyo kabiyo kayokate ba mama nde tozolo babwe mama atikala na Kinshasa liboma mama tika na Kinshasa liboma mutu et troubla papa abala ma mère ami amema na poto kenda koboko la bana ba mama en tout cas nde bozoyo kabebo tika penza biyoka yoka na kati ya libala eza vraiment kitoko te na kolinga mingi tozonga lisu na ba mama na biso ngaki na betela bino lisolo oyo po boyoka vraiment efficacité ya biyoka yoka place ememaka mwasi ya libala na kolinga penza tozonga na mama Artemis apesa mwa conseil moko muke a cause ya biyoka yoka. Bon, ma pegi ngana koloba en tout cas ba mama to tika biyoka yoka eza mabe. Moi c'est libala ayoka ka biyoka yoka te na kati ya libala soko zali kanga matoi po wa roya na message ne ya mabe libanda pesi yo oyeba te en tout cas maman kanga matoi po nga pe na yebi
couple moko boye babandaki na bango bien ba comme ka air kaka ya libala moi ça yoki mobali ne lo mo boye allez moi ça boyi est mobali kenga na kovana na mobali infidélité kaka boye libala kata donc moi si atika na biloko ya libala mobali ba kata na bongo pona nini ayokaki mobali ko mobenga bato ko motuna tuna ah mais problème nini oh moi ça beteli biso solo ke ba yebisaki ye ke yo bimaka na fimo na quartier na bino bozo ka ba maman ezaki to côté bozala mato ya ko kangama na libala. Ok, merci maman Artamise. Maman Leti, moi conseil à mouke, ou peut salamba maman, ou yon so bazaka na biyoka yoka, bayoka. Na maman oyo azalaka na biyoka yoka ntuka nga conseil na kopesa ye koloba kaka atika. Soki amoni ezokoba en tout cas asambela makasi asambela makasi Saint Esprit akosunga epo biyoka yoka eza mabe mutu moko tako kosepela na bonheur ya moninga mutu mususu ko kozala kanda mona ka wana envie akayo akoko luka aluki sujet to asali bargima moko boye po ayaye bisayo tellement ebike yo za motema moto tonga kwa ko yebisa yo bima po ya kota en tout cas faut battre la libala po libala eza bonheur o muta ko kopesa yote. Na pesi pembo tena ba maman nyonso ya monde entier en tout cas to kutani mbala sima je vous aime beaucoup.